obimi na mbandaka. Na ya mbandaka koya na bima te na koya. Ngana bima na bifali na boko. Obimi ozala bandeko kuna mbandaka. Keto ya ba ngaba na bandeko na mbandaka ti. Do yo mo ba courage. Ngaka ba courage na pesa bandeko na mbandaka. Siko pesa nga balila pesa nga batu. Siko esala kindeni parce que kuna ba mbisi ezali soko chebo chemu babi ndobo so filer au kan ba mbisi belé ko leza bien makambo so parce que l'intérieur no balia bien mais yo ki nzala to ngini parce que kuna nzala la tête lo ba apparemment. Bon ils ont nzala ti. Nzala za ngo partout. Ouais déjà bi kuna ba mbisi ali. Ils ont makanisi auto kanisaka. Kwa bon oko kata bilanga e mo pe bilanga pe et si là oko pêcher ba mbisi pe ozwate ezaka likambo ke oko kena ibale obomi ba mbisi lelo le poko zonga pe tutu ebi tutu et le côté ya ça dépaka oko kata pe bilanga le pe bilanga ne pe kufa osomo mutu chopo ya pa okata na eza likambo kaka ke njaliza partout pas eza partout même na mbana ka soki zambate soko mambisi te iba ko la njala balokota fufute balokota kwanga te balokota ka pondute partout eza sala musala pa musala futa yo donc yosko uti buende obimi mbandaka ngana bimi na mbandaka donc l'équipe ba 100% mais na fala na mbandaka te na ye koya l'homme prudent voit le mal de loin Tolier Bango Mazela mutu si place courage nanga vision na babar na banjila nakati na kishasa zero tango komina libongo saki ndeni na balola na libongo ola na libongo na oyima na libongo wana wala zana ajini sérieux wana bon na micho na komina 20 na komina 21 te liboso azaki na 20 kuna mina 22 ans parce que na zaka na 20 na 2000 toi ce que 2000 combien 2024 nazaka na 20 na 2021 te no bitango yo ya kitango komaki na libongo ozaki na ajni 21 kaka oza na 21 ans siko na 24 kakile na komina combien siko bandola na libongo siko bando soundeni l'homme prudent voit le mal de loin Tolier Bango bon na bando yemba na yembi moko soyereleki na tadi mwa iluputa nanga mwa bando bengano te kata parce que masuwa c'est maki bato si wa te dibo ba bengana batu te ba mola ka tu mwa place te na bengana wala ina belo bitoko petano kisuma kamna ka bongo siko likani sino zaki ni nake ngishasa na kikosani bona kika kishasa kana esprit nake kosala ni nake ko mbanje wa fali oh parce que mission na préféré malonga fali naki na grâce à mutute naki mutabisa ngate na yeka na vision kaka nake ga tina okuta na fali nake kaka yaka njambe kama mtamenika kende tina okuta na fali tina okuta na tina okuta na ba be na okuta na ye naki na yeka vision yeka fali kaka donc chozo ya wana bulu kutu nake lukata na kesa ba classe na kocheba classe na ngate yo ga fali et le côté fali kaka l'homme prudent voit le mal de loin Tolier Bango bikota kota kaka na koti na ngai na futi na ngai ka 500 fois na otambola kaka place ekomela nga na lali place butu ekomela lali na lali mais na oyemba ka fali place que ekomela na otambola ka bongo place que ekomela ka na lali na ba pesa bima mi fois ba ndo banga te kishasa ba shege ba kuluna ndo banga ba betanga ba salanga ba elongi boli ba blé na kuta na batu ndenge tu na butu lolengi nyonso na kuta na banganga na butu na kuta na ba fazer ba shege bato tu na butu na kuta na bango mais rien obi na olemba te ata ba betinga ata ba botolinga na ka na vision na détermination respect kaka alors n'importe quoi ba oki na ba kimongo na bepoki wana inga les amis penya bien te do yoko lingala ka ndo vandika les pia bien te za ka bongo parce que na kuta na ba fazer ba shege bato tu na butu parce que comme na lali ndamba lingalo yebaki oyebe ko lobani ndamba lingalo yebaki botika ngai ngai ko ngai na ya na jare ka fali l'homme prudent voit le mal de loin Tolier Bango
ngai na eko luka fali yo mutamboka olamwe yebi fali olamwe yabo yo wana combien wali boma mukyo bimisa mbongo yo tamuta mboa o telo mabeo yabo ali boma wala mona faje yo lapa yo kota mona faje yo lapa yo bule fala mona lelo yo yebi fali yo tabata mboa o bete blé et botola lombayo tamboka toto chilette. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Nde ayekuchanga na pale na peshe mekundilasha moshi na kufa tubanofa na moshi na bana ye na sama ba mwaka kama ba mwa batomboka biso bakamba bandoki bakanga ndoki kuna te bon mutudia kufa tokocha bivene ya te na zolo baka te tanga bivene ndako moshi na ye bon akufa na déjà tokocha bivene ete mekundilasha moshi aviale tabchinga na pale moshi na ete ndoki batamboka boye kaneza ozana rezo batamboka botamboka bakisi bafene ndaku boye habite aneku age aza mwana mwekolo na ngai na kotika ete mbe ozui azalaka muninga na yo te pe na kotikala kaka kozala muninga na yo te Papi Gen tolobela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie Papi Gen émission kitoko oyo il faut kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke nazalaka moninga na yo te. Ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie yo brondo nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala mpe kozala moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie gomu chuchu supu nazalaka moninga baninga tango kokie Papi Gen tolobela vie Papi Gen tolobela vie yo susu ote pa nazalaka moninga na yo te ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga. Ambro Jenny Papi Gen nazalaka moninga na yo te. Papi Gen nazalaka moninga na yo te. Papi Gen c'est impérateur de Modogo Jaffa ko faire des Finchman. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que naza moninga na yo te? Est-ce que naza moninga na yo te? Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobela vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobela vie. Solas Kantous Papi Gen omoniango José de Londres Sida Bilele nazalaka moninga na yo te. Papi Gen moi c'est pas ton ami hein. Voilà moninga no te di bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yo te. Papi Gen yo ebite azalaka moninga na biso te. WS Production Willis Yonga. WS Production Willis Yonga. Bandeko topasi bino mbote partout bokolanda biso na tolobela vie officielle. Voilà, merci na bino nyonso, merci na confiance. Bato bele babengi nga balobi Papi Gen lukela biso Petit Fali. Dans sali effort na grâce à Washington, le grand pays d'Amérique, grâce à Jérimbo na Canada, grâce à Didier Yi, grâce à IP de Gokao de London, grâce à Emile Bamba de Zurich. Sans bango za matro bango de babengeli ngai Petit Fali
Oui, bon, tout coup, petit frère Tomé Kosolana et Oezato Lobe la vie. Partager l'émission, ce que vous avez partagé. Si vous abonnés, toi c'est gratuit. Tu aimes bien l'auto sur la vie, vous avez tu ça histoire. Petit Fali. Ouais, mon vieux papi Gen et tout le la vie, grand frère. Merci de l'opportunité, merci de respect, de considération. Au Pessinga, quand il y a Marabastar, merci beaucoup. C'est très important. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, vraiment, plein de bonnes choses. Et puis, succès avec qui est sous du boss. Merci, tout le la vie internationale. Voilà. Merci. Bon, ça va? Ouais, ça va très bien. Ah ouais. Deuxième fois à Paris. Très bien. Bon. Yo combo nous avons vrai combo vrai prénom vrai nom et Jacques Guillet et laissé Ndjali. Guillet et laissé Ndjali. Voilà. Ah d'accord. Voilà. OK. Donc congolais ou botami na Bwende. Très bien. Ah OK. Na Bwende ça botami. Na Bwende pe na Bokungo Ikela. Ah, ça côté na Bokungo Ikela on. Penya so l'équipe baba Sankusu ou l'équipe Bandaka. Au komi na ba Befale ba Baringa. Bulumbulo ko bauta elinga e kundo to na penya ya Bokungo Ikela. Non bilombo ko na bino fo le kana ba Sankusu mboka ya babokecho ya. Voilà. Kulutu ngai et vient nanga ba Sankusu. Ikoza de ba Sankusu. Ikoza grand frère. Je te salue grand frère Ikoza beaucoup là ga. Yebi. On manque bon mende Ikoza. Wana ko ya Mosisimbi. Maman Mosisimbi. Kulutu na biso Ikoza de ba Sankusu. Voilà, alors BTM sonore. Oyo émission tout ça la gato solaka. Tonto yeba pena yo parce que bato bele ba mona yo. Ngai so na yambio lelo parce que on a sepela na courage na yo. Parce que biso tout ça bato to sali banzela wana, to beta banzela lelo yo masole vanda. Alors courage na yo na loba moi chaque fois. Nato solana kulutu na ngai shiga big up. Ah shiga je sali. Nato shiga nato solana zikolomba kade nachu. Ba betenga liso na yo ba. Shikolomba je sali shiga. Zikolomba kade nachu. Shikolomba je connais ouais je sali. Nato solana ye abeti solo a petit Fali c'est encouragé. Il y aura une grâce à bateau na tanga à Washington, na grâce à ba Emile Bamba de Zurich, ba Jirimbo ma ba Didier Inde na Sali. Déjà 0-0 Massaro na Suisse. Na Suisse. 0-0-1 Massaro. 0-0-1 Massaro. Massaro na Suisse. Ah OK. Mais il fallait à 0-41 pour na compte. Na Suisse wa patron na ngam tasumi la bakar. Ah ouais. Te menebi ka sola bien 0-0. Ye tant aussi ça wa calme. Ouais, na aucun dernier zo benga au déjà. Ah ye penya calme. Ah OK. Alors petit Fali mekana nuko betela biso sikoyo. Elo oni salaka ki petit Fali obima na Kinshasa. Elo oni salaka obima na Kinshasa. Ezaka ndenge nini arrivé là quand ndenge nous bambo na kin. Eza vision ya moto na ndenge njamba panyaka vie ya moto. Parce que j'ai qui force na ngamoko na bima na Kinshasa te. Eza vision na ndenge njamba panyaka moto akoma bisiko yo mutariva te. Nyonso yota epa njambe. Comprendre? O étoile, détermination, vision eza njambe. Yango Alexandre Njila moto. Oui petit Fali abima na Kinshasa. Voilà. Parce que ma bisika na otina ba boîte ou na ba masuwa. Mais c'est quoi à partir de Bwende. Au centre de poko na Kinshasa. Bazaka des musiciens déjà. Te poya ou comme tina ti oyo nyata Kinshasa. Na ndeza tamsu noko mo bengisa ko papa leki mo na Kinshasa. Te noko te jaika espina ngamoko. Taba masuwa siki manga ne ya kawana. Parce que masuwa siki manga déjà masuwa magaba mongo ebele. Parce que tout le monde otanga ba mongo ebele ba otanga ba Bokungo Ikela, ba Sankusu ba Bwende. Ba Befale ba yebi mamna luba masuwa seke manga ndiko na bisha kufa seke manga eza masuwa makabatu ebele sko toyaka ne moko ya ko frauder ba musiba futa musiba ba fraudaka ba musiba ba repena sima batu mais ezaki binya ezaki ka vision na détermination njambe ezaki baki compagnie nga pena koma awa obotama na famille combien de personnes nga botama na famille ya moka kufa tulika 10 personnes 10. Ouais. Yosa quantième na katio. Na katio. Bien merci Brickington, Guilenga, Yassimine, Jackie. Donc Guilenga va être troisième tolo. Non, ouais, troisième, très bien. Troisième. Très bien, elle est très intelligente. Elle est très intelligente. Troisième. Bon, comprenez l'émission tout ça dans haut et ça n'engage petit Fala ça l'émission tout les alliés tout sur le pour la vie naïe donc veuillez nous comprendre.
à tout ça là makambo susu eza to lobela vie voilà alors tant la mukena tongo le biozo ki obisaki mama to obimeno ka yo monde na yebisa mama te parce que nani nazaka moi mukembo so yebisaka mama banga bapekisanga mpe banga bakenda kite ezalika vision na bon nzambe ayebaki kaka eza mama nzambe nzambe ka moto ayebi parce que sa nzambe mobulu sikoyo na mboka bando bengo nani bando benga petit faille de bandaka bando bengo de petit faille bandaka bandaka kuna petit faille de bandaka guilé découragé manam bandaka do banda courage manam bandaka bon bandaka eza siko capital biso siko ba mboka kati bandaka eza capital eza quoi ville na biso yo to envie bandaka wala Kinshasa to voilà eza ville to envie wana mboka mais waposa na kimbandaka ah non kimbandaka ndene donc ke bato bana eza kola ke bato bana Kinshasa excusez bato bana mbandaka bana Lumumbashi baza na Bwende basankusi bokuwekela befale bana posaki Kinshasa ezo biso to bana bebe fale bokuwekela ekonda tozo ko to posa to bana mbandaka bana keza capitaine biso bato tout enviaka mais c'est ça on peut placer dans lobby ouais sikoyo obimi na mbandaka na yamba naka koya na bima tena koya ngana bima na bifale na boko bino uzala bandeko kuna mbandaka keto yaba ngaba na bandeko na mbandaka ti do yo mo kana ba courage ngaka ba courage na pesa bandeko na mbandaka siko pesa na balila subesa nga bato siko esala kindeni parce que kuna ba mbisi ezali soko chebo chemu babi ndobo so filer au quand ba mbisi belé ko leza bien makambo so parce que l'intérieur no balira bien mais yo ki nzala to yakini parce que kuna nzala ya raté to lo apparemment bon ils nzala ti nzala ya na partout wa déjà non ils ont makanisi auto kanisaka Kwapon, oko kata bilanga, moi pe bilanga pe. Et si là, oko pêcher ba mbisi pe ozwate. Ezala likamboke, oko kena ibale, o ba mbisi lelo. Le poko zonga pe tutu, bi tutu. Et le côté. Ya ça déparaka. Oko kata pe bilanga. Le pe bilanga ne pe kufa. Osemo mutu chopo ya pa okata na. Ezala likamboka ke njaliza partout, passe ça partout. Même inambana ka soki zambate. Soko mambisi te iba kola njala balokota fufu te balokota kwanga te balokota ka pondu te partout eza sala musala pa musala futa yo donc yosko uti Bwende obimi mbandaka ngana bimi na mbandaka mais na fala na mbandaka te na ye koya courage miso njunju so kenda ko sani na mbandaka courage kaka courage kaka de côté kuno ndo ngas ko na lekaka ko lekala masuwa nene ko kitana banda kana bani biyemba yemba na bato ba yeba kinga ba yebinga bo ba yebinga te nze munyo ndo lingo yemba mingi pona o faire attirer attention à bato ndo nzeli moteme comment client te dinga tolilita oyo klonite ya vina ngolembinga susi mokonzi ya mita ya nzoto ya moto ate kinga pasi pala na place otikanga ta na nzela e bato mawa bayiba ta koyiba peut-être bakorevize motema oyo ozapo ndoki ya vinanga ok wa mashana bandolinga bepoki wana so yembi on bato na bandolinga shwana ndoki ya vinanga eza binya shana nga peu près na époque mais bino bato bozala mingi bato côté kuna net ba vinanga ba kutu nga boke na tunu pe question boke chwa ya mbo big up ba mabeleli si personnam ba moi qui mongo wana mo folklore wana sala etikajali akabato yo balakia mawo bagomboro pasanga bano tema nyoto kambe mono yo kambe nyoto kambe maria ye abano tema bagula ba magalo tikagiro nombo ye simo yikambe bano tema ngula kambe nyoto kano mono yo bano majame ndoko bana mazango sabona mokuigala hello be yo tutura bokula mabele ototombe na bisiko yo ozana bula obeta folklore te ozana na bula ko beta nunga musique typique nga beta nyos beta urbaine na beta musique typique te meta yo bimana komba petit fallait donc c'est que na beta nyos typique urbaine qui manque afrobeat na beta tout Nazana ba style nyonso. Voilà. Alors, si gole ko matai masuwa pa au comme la Kinshasa. Na Kinshasa zana nani wa yamba ko na Kinshasa. Nazai pa na mutu na mit na bo. Tona comme na Kinshasa nazana mutu penya fixité. Nazana mutu si plastique. Courage nanga vision na ba bar.
na banjila nakati na Kinshasa zero donc komina tango komina libongo saki ndeni na balola na libongo ola na libongo na oyima na libongo wana wala zana ajini sérieux bon na micho na komina 21 na komina 21 ke liboso azaki na 21 kuna mina 22 parce na zaka na 21 na 2000 toi ce que 2000 combien 2024 nazaka na 21 na 2021 te no bitango yo ya kitango kombaki na libongo ozaki na ajini 21 kaka oza na 21 siko na 2024 kakile na komina combien siko bandola na libongo siko ebando sound eni bon na bando yemba na yembi moko sayereleki natandi mwa iluputa nanga mwa bando bengalo te kata parce que masuwa ese maki bato siwa te dibo ba bengana batu te ba mona ka tu mwa na place te na bengana wala ina belo bitoko petano kisu makamna ka bongo siko likanisi no zaki nina ke ngisa na ke kusani bona kika kisa ka na esprit na ke kusala ni na ke ko mbanje wa fali oh parce que mission na préféré malonga fali na ki na grâce à mutute na ki mutabe sanga te na ika na vision kaka na kega tina okuta na fali na ke kaka yaka njambe kama mtamemeka kende tina okuta na fali tina okuta na tina okuta na ba te be na okuta na ye na ki na ika vision ika fali kaka do chozo ya wana bulu kutu yo na ke lukata na ke samba ba classe na ko ba classe na ngate yo ka fali le côté fali kaka fali kaka na ni mate ke fali pa on dimanga ou manga poto sone fali kaka vision ngeza ibongo alors tous les cannabis parce que surtout bito qui normalement malembe aux absous dans moi temps mais qu'est-ce qu'on bête biso kinal malé ko to pe shombo tebele kinal malé ko l'artiste complet président sikoyo démarche no salaki ko la libongo osaki siko ndenge ni po oya ko bima ozo atango place ko la siko kasi bitamo tambula ba DCC to egaimbi DCC choyo kebomaka parce que ba la DCC parce que bitabe est-ce que ba la paix bitabe bon marché ba la paix bon marché kapela ba la paix kapela shaba ba la paix shaba ville bikota kota kaka na koti na ngai na futi na ngai ka 500 francs na otambola kaka place comme na na lali place butu comme lo lali na lali mais na oyemba ka fali place que comme na otambola ka bongo place que comme na ka na lali na oy ba pesa mi francs on do banga te kisa ba shege ba kuluna on do banga ba betanga ba salanga ba elongi boli ba blé na kuta na ba ndenge tu na butu lo lengi nyos na kuta na banganga na butu na kuta na ba fazer ba shege ba tout na butu na kuta na bango mais rien obi no lembate ata ba betinga ata ba botolinga na ka na vision na détermination respect kaka alors n'importe quoi ba oki na ba kimongo na bepoki wana inga les amis penya bien te do yoko lingala ka ndo vandika les penya bien te za ka bongo parce que na kuta na ba fazer ba shege ba tout na butu parce que comme na lali ndamba lingalo yebaki oyebe ko lobani ndamba lingalo yebaki botika ngai ngai na ya na jare ka fali ngai na eko luka fali yo mutamboka olamwe yebi fali olamwe yabo yo ana combien wali boma mukio bibi sambongo yo tamutamboa o telo mabe yabo wali boma wala muna faje yo lapa yo kota muna faje yo lapa yo bule fala muna lelo yo yebi fali yo tamutamboa o bete blé botola lombayo tamboka toto chilette mais nazai toujours quand même vision déterminé njamba baki bato basanga mabete ayebaki danios j'ai déjà ma commis parce que pendant tout ce temps na mboka bando lukote na village na bonde bando lukote bando luka ba buleke bando lukanga ko ba téléphone yo poser un téléphone te baeko situka ka seba internet te na bijo zela téléphone te tiozo ya bona na ebisa mama tembe kote na yako ya na zena téléphone ba ko suka ba internet ba téléphone ki akina Kinshasa mais merci na ve na ngai Shama Yoka kantu na fana shibango Shama Yoka ba shooter na makasi Shama na pesi be na ngai Jonathan Wenji merci Fifi Siwa Stone merci na pesi Kapash
merci na pesi belanga ale belinga lino merci tine kokutana Prisca la mignonne voilà non siko pendant tout ce temps bando lien ndengeni moi belana baba moi j'ai ba 2000 ba 1000 francs ba dendo isa moins cher ba maliwa isa moins cher ba kapila ba shaba siko la oyemba wana o se pesa pe bato bat bondi mapenga bat boli ngapenga makashi bat boli nganga makashi mutamboka petit faide mbandaka na bandi koyembela bato bakapela bashaba bakikole ka bongo mona yembi sufreke na yoki njala na somo liboke na ngana na finali tiere de kakate moi secret na ngama mai na ngaka wana neli na nga elle ka fali toujours mais souci ba parents no go de zate ezate na luka vie ezate parce que na longwa na mutu na nga très courageux na longwa na mutu parce que michana na parate mutu te na ka na vision. Ok. Alors. Par na michana ka fali komboka ya fali. Bon sikoyo mukona liboso oyo olala ka pena ndako. Ezaka panani. Zana ndako nani? Mukona liboso. Mukona liboso na ndako. Wana tango bina ba. Na le pa bena ngale belinga lino. Azwaka onde bokutana ndeni. Ale pa bena nga belinga lino. Bon kokuta kana babar. Kana baba petit faye moi la bishambanda kana on so batunyo comme on a yobika comme na petit fali de mbanda kama mushi ba mushi ba fade mbanda kama mushi petit fali oyo abenga kuma abenga kaka mais fali zalaka na kati fali toujours de quoi ta na ba de kimo na olela de quoi na moni ngale belinga lino de ay kuchanga na pale na na pese me kundira moshi na kufa tubanofa na moshi na bana na sama ba mois kaka ba mois batombo comme ça bakamba ba ndoki bakamba ndoki kuna bon mutudia kufa to kocha bibene ya te na zolo baka te tanga bibene ndako moshi na ye bon akufa na déjà to kocha bibene ete mes condoléances moshi aviale tab tinga na pale moshi na ete ndoki batamboka boye kaneza ozana rezo batamboka batamboka bakisi fene ndaku boye habité aneku agi aza mwana ekolo na ngai na kotika ete parce que parce expliquer ngai esika olala teme ona na bamituka na baba kombo fali lokola lingaka fali ndeko na nga mongo lokwa ye foto soutenir pecha na pale atola na chambre teme ata na couloir na salon ala ne tongi etani ake kapela ke victoire ke shaba kwe mamona ata ya koleza te me ala ne ya siko vi wana moshi na olinga ka te bandoki boye siko vi wana ya kozali banda wana bato bien quelque part n'esprit vi pe ba chege parce que na yo monde non na butu vous kutara te zaki ba na zai chege zaka yo chege te me vi wana ezaka chege mo courageux azaka place mo aza passage on la vu te koelongi kaka maboko na elongi okutala misusu tio omona bakili bandaki za polele enso funga na yo ofunga na misusu okuta ba misusu mai na pompe merci beaucoup pompe ofungolo chukeka elongi maboko okontinzela mais waza na bien Dieu soit là dans mon sac, il t'a mon sachet. Te okuta mai maboko aukalinga mikate bina tongo sibe mikate fani pe olexibere wana Ramesha yo isifika umoni mtu mmoja ni speaker mimi moko tika mikati wana batongo ba 5 6 osho mishi mikata mifa achope na sano fanika wana oshi mishi mafuta mikata no chene longi na maboko ofana ka wana ere pe mishi ba 10 sko pongi poke wapi si otama on sali combien de temps na vie wana bonga seba ba vie wana ba 2 ans na ndambo ezali facile na kuta na vie nanga shama yoka ba zamona yolo dele kokuta na kufana ba pa bango koyeba na bango azaki manager nanga kofunga ba page to bandi ko sala copie ko marché voilà c'est ça siko mko liboso kuta na fali ezaka à travers nani puis ezaka ndenge ni pona yo sala gonde bonga kuta na fena à travers mtujaka kwa jinanga tujaka na otuna ka fala répéta wapi na otuna ka batu kotuna ka batu les jours moi boka bitama tamana ke 24 batia affiche à Falabeta na académie des beaux-arts Falabeta na académie des beaux-arts donc yeba Kinshasa te bitama tamboka na Kinshasa bitama non la place comme la na ki ka bongo na ko tape na DC7 na ko tape na taxi ka bongo place na okita na kiti place kana na bato fandi
abandi koyemba mutu soki oyembe apesi okanda l'occasion de apesi mbata mpe likofi mpe mutu ambo olongwa etalo mabe longwa ndoki mais toujours na respect détermination o po sepana otongaka fali yemela njemba fali ya boyakala oyembi mpe mwa mpe 2000 3000 kama obe poche mpe vimbi mwa 50 000 nje passe mwa 20 000 30 000 ka bongo otama miso ojupa hotel pa ojupa hotel momboye oyebaki tokana itokoti mpe na hotel ofuti olala nga petit famille na hotel oleki mpe mwa boye hotel mpe ya bien opesi miso 25 000 30 000 ti 13 heures olamuki na bite okokota mpe 23 heures olamuki mpe 13 heures osukoli mpe na hotel wana na bilamba na miso ochange po kena makabo obandisi okopi alors jour on se écouter na fali kine kukuta na bina nga shama na bino fane pa bango makambo bani manager na ba fikuna ba page banini bitambo atambola kaka na fane pa bango bitambo atambola kaka bien on peut shama ngo hier même ko pa falite te ya bana encourager kaka parce que azaki azada mutafali ya bana encourager kaka et puis nga pende kona mongo mama na za mkongo batabandundo papa na za mongo abana ko j'étais que petit n'est qu'à courager et après bitama tamalanga kaka ti ba jonathan wenji ba yebi ba vel ba yebi ti ne ko kutana concert fali ba cha fish parce que ba ne ba da manje mafali na nga ba komina nga ba kimboka wana ba jimba daju ba nini afisha fali ba tina academy fala betelelo mutuma ba tuma wana mutamboka yo kumisaka mutuma ya betela na academy mutamboka chiko yema na baba yaka concert muto kumisaka haima na academy ngape na mina ba academy na mina ba futa biete na kesi kona ko ninga nko kaka ninga njuju yo dibanda zakuna baba meti ba notini kangai billet de 3000 na kuka coach ngape na mbo tena ba nina kuimba te abi ba ko za 3000 na kena ba mo na yemba ba obenga na ngada kutana mutu mobo na yembele batuka bikutana kutana na yembela pesi ka 5000 na kio futa bien na 3000 na kukana nga mwana kota kuna pasa to ka aigle na temika na kana na perouse na temina na oregeta na mona fali mukonini na pelouse ga aigle fali no ka nengo yema na oli la fali mobutwe n'époque wana siko omoni siko en live ne no na mona na hote n'époque wana manje mbo adaju na manje mbo adaju ya je sais pas quoi tu t'attendrais avec des stabilités par l'ami. Ah, Agizou de la Dajou, ma chérie, tu es jolie, avec un corps poli, des sauces et en pitié, interdit d'être approché, avec qui tu yombeli, ne pépé sa baloté, tu veux t'aimer, je suis ja, après, la madame m'a aigre, la madame m'a fallu pour Nijamu bébé, Nijama baby, I worry, il va y avoir. Ivaya, Ivaya, fire, et ça la base, et ça va base. Tant on terminé le visionnaire, fallait yemba kuna moyo le kate bateau. Moi du cela tabatate, yemba la vie ba va fali na kuya na Pérou. Voilà moi pour mon ezade. Bateau le kande. Papa no kamutuka wa mutuke zoya. Daju azoya abedashu games aoya na eri mandala. Bazo concert fali aye concert bien na fali po. Mais la bête d'abord Daju essaie de baisser la internet. Na ole la ka fali. Na ko kante na mona kai. Ba paki mituka wo ba paki ba koti. Yara maman njambe ba ningo panya via moto. Daja cheka li sobu, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé le petit. Il chante les chansons, il chante les chansons jaloux. Le petit là. Oh. Daja devanga. Akangiga, c'est le petit, c'est toi. Na benabi français nabi d'ajouter, c'est le petit, c'est dans mon chambre. C'est toi. Il chante bien hein. Viens. Na benabi tiganga na bi yote. Oh, on y va pour na boy na ngai na bi yote. Mais viens, je l'ai trouvé c'est mon père. Yoka bakino. Mutamboka wana d'ajouter manje mona ya jaloux mutamboka d'ajouter wana. Na bi pe d'ajouter ba époque na bi pe d'ajouter. D'ajouter zo be na kala liboko tina podium.
D'ailleurs, tu n'as pas d'ajouter. Mais tant que même on a podium, on s'épelle déjà. Na CP na moni pali na débat na o CP la vie na moni pali. Na ta na idée que fala masana podium. Na ta idée que fala changaka. Merci beaucoup. Na ta na idée que fala changaka. Bien fala linganga. D'ailleurs menga na pope mena na c'est moi dia ilunga fala o CP là. Ya pali. Après d'ailleurs quoi bisa fala ito. C'est les petits là. Ah oui. Petit faille de banaka, ouais, na pichon, à courage, petit faille de banaka. Tikita, cha. Boton a surprise na biso. Petit moro ya mbandaka, petit faille ya mbana, soki ya mbandaka, pichon a ima babilo na ngai, à courage, pichon soda. Bon, tako te bete ka chance, ame na oyeba. Ame na oyeba, abilo na ame na oyeba. Kagos. Ame na oyeba koyemba. Tikita bon. Pecah azal. Bon, pecah azal. Ya. Bon, yana miko. Tagos. Yana miko. Bon, bien, bamusu très bien. Tamboka. Kandezalak. Wa ba lingo pe ba limo, ba lingo pete. Na ba no jamiko. Na ba ninja mu bébé. Ninja mu. Eza ogami te talinga te. Yozo kende kaka. Bamona ka oui, mutoi mana podium. Pali abandi ko sekana babeda shuba toto ko. Wana zo yozo bina yomo. Na bina ba ogami. Na bambozo le kanakati. Tali bango te bamona ka mutumoka mboka ao palo. Dajo fala bi tikita. Ngana utemwa ngana fani na yo. No tejana mo elo motema ya dajo. Beta ngelo kwa. Wana fale bisio. Bina na afana o utebete lo mo ya dajo ya jalo bete lo kwa. Pardon na. Ouye. Oh ah. Ouais. Oh ah. Et si pas quoi tu t'attendrais avec du step. Papa, podium ko panjana. Nana panjana ti. Nana bukana ti. Tango fala bo ke langa mbongo, da jobo ke lambo ba beda shumbonge leki. Papa. Fala bo ke linga, da jobo ke linga ba beda shumba. Mbongo likola ba bakino bomoni. Mtamboka linga bo, ba belinga likolo, ba bomanga tonde. Yoka fali botika mwana. Botika mwana. Taba, tango aba konsesi limbonge leki. Fala chinga na badajua ke na bangwa. Papa. Batiki wana. Te kasinga za ina mete moka vima kuna nto azu kwa kokine. Fali pa na makamna ke na ba mete na. Il faut protéger mission na bango. Muta protéger mission na ba mete na ngai. Taba chikinga ndeko. Laisse tomber. Banoko babimi. Batata leki bamimi. Bama leki babimi, bama kulutu. Oya siminga liboko. Oya siminga likulu. Babuka nga watunde. Banga babo banga ti babiloko bana. Mbongo de. Taka ba mete ba juste comme mutamboka. Mutamboka yaka na bo. Kaka belo na joka na ba kapela. Ba juste nga be. Ba singa liboko dokolo. Awa. Tama ke babilo ngi panjana. Babilo na nga ba makenge panjana. Bite bozo ka mbongo na okufa pama. Vina. Chance kala na ba ke rote na ba ke ro na époque wana ti. 3 € na che Nicolas Cage na sa Cage. Euro na ba kate na boule euro le roi 10 francs, le ba 20 na ba kate. Ko ba ba euro ba bandi ko betanga sko. Oya jili kolo. Oya jili bo ba to moliko. Ko ba betanga bi na ko fa papa bozo ba vert oyo. Mette manik se ko bima mette manik sa badi koka drink ne be pop. Mette macha zaki da me azala meto ajana nkunga kwa njunju petit bicho boy na ko se tuve na ba keke mbongo mais o ele o ba botoli c'est beaucoup ba bena bicho chama ba ndima kite les jeunes maki ba bena nga chama na bono fa ne pas bango les jeunes abimaka les jeunes succès nanga les jours makamanangia fungwa maka premier jour conscience ya Fally Ipupa ya Académie des Beaux-Arts vient nanga chama yepe. OK. Mais après, on a fallu le sous après, c'est parti. Na biso ba journaliste ba eko zoa émission Ernios que des zonga base ya mabe. Ata misa bom
ezoate parce que pendant tout ce temps pendant tout ce temps siko na mboka parce que sango comme bon na mboka mwana nga simba kisi mwana ngo te comprendre te akendaka buya comme na nipo ndenge nini babosani ba courage no solala banda bato tu même na mboka même na Kinshasa babosani depuis Bitabe chango makolo babosani depuis monsieur depuis Kimbuta dimete makolo baba chaka kisi baba chaka bon non faut total la vision détermination na eloko sala c'est ça. Voilà, alors petit Fally le loto do bak makambo Fally asali pona yo okotikala kozala reconnaissant na vie na libela pona makambo Fally asali pona yo so na zaki ingratitude na pota liboso mena so zaki ingrat so na zaki ingrat mena pota liboso mena baluka parce que bato babenganga ngulu mutamboka Fally me poto ma tro Fally mawa obe mutamboka poto me bato batangi eloba bana bango mais bawa bakanga bakana mutamboka Fally penja ma tro et soit quoi bago mutamboka et soit ngate bato mutamboka ne baganyati ngala no timboka na epoto mais mutafinga kinga villageois kize azana kuna tile azana wana msata bataki bangulu et simba peti mais mutobo finga ki azo ya poto songa pina ye moko na force na ye ode Fally sali ponanga apenga visa asumenga billet la ya aller retour ouais tikali moko créer ça mamuna mais bato benga bangulu bantaba mais lelota monsieur moi le ba benga shooter parce que tu as trop d'avance la vie c'est comme ça donc ça dit yo na vie na yo Fally ou rien donc yo faut ka Fally so na zaka ingrat poto ali boso ne balulaka mais la lula te na lekala ba émission no baka be Fally oyebi tina zo no baka be Fally tina ye mais ba masa no ba bisa ko nini okima ba bisa ko tikala na be ata mutabiso okima conscience na yo moko na makambo mona fouete ya yoti ki place na okima na osanini donc c'est yo comme bien mon tena comme bien te faut la vision que le beaucoup appelle grand ko zongela ka zemi otika na Kinshasa to tena zongela kizemi et puis na zongela carrière nanga parce que carrière jamulai na ko tika pe mona batu bo te na zemi mutamalonga te nanda kuna tika ki position ya bien te faut na jare connaissa petit Fally na likolo pambola pona banjera wana banda obima aussi ozonga déjà boende ta une fois tena ozonga mena zonga na te mena kozonga so vraiment tena kozonga bazonga so préparer bazonga kamwa loso na biboy ozana ngote yokate mais pourquoi na jagi na eloko te mais na micho na komosa moi $100 moi 50 on préparer moi loso moi liputa excuse moi liputa moi loso moi liputa ba mampe ba sipila ba fambe ba sipila yo ke kabuna lwingete voilà c'est ça mais maman comment calme mais azana bien akoma na calme te ma okoma calme moi 20 ans akate moi 10 moi c'est bon de vraiment ko lando la Kinshasa c'est normal les gens en famille africaine ba bula so e poto bongi non même na mboka peso azonga na azonga mboka pala ko ba mushibe ba zape ba mushibe ba za OK bana Kinshasa ba zape ba ndeko na pia propre ba ya déjà ba ya c'était la bande les arrêtés à famille africaine sabe que reporter au bongi ya bongote mais ceux qui va comme place soit comme place yango ba comprendre que vie les habitudes partout voilà ce que les cantines eza osala ni les cantines yo on nous a si ma Fally tout on a besoin père mon na ubi ma paye yo moko na ça de carrière ba benga de na komba Fally pour mais ça de carrière ça de carrière Michel Banjimo na ba nsoya mama soya emindo yo unendo kiringo kibina Angela emere kana kapela mindo yo ne woo dire kana kinkole ndo yo nyo shik bama sabula na kane courage na ngai na beta bena bena nge wing to yemi na e winge na sa de carrière mais nana kombo ya muta pesanga lumière faut la reconnaître ça voilà même yemo ka bi petit va sa carrière na ye na la scène ba pechambis mais a toujours respect nana reconnaître c'est ça siko ba vernis au polani ya noir déjà style l'accent venant noir déjà style ils ont comme déjà style ko la ki batuna eza ko sepe na bombo mutu so ko sepe na bombo musu bazoka voilà ça dépend et banque ça déjà vernis déjà style ezaka eloka mundo tina maboshe ka eza capté siko question mon nanda qui concerne nga moko Liliana TV atuna ki yo question moko alobi
apport, c'est-à-dire apport eza lokola litomba na bino yo o fallait on même la bino poto litomba eza ni neti yo pona yo personnellement to le to sona yo litomba na yo na F victime eza ni litomba eza ozo mema nini kuna litomba eza te to m'appelle monter na carrière na ye chaka biso poto parce que biso to en travail c'est ko bino bo mema nini to mais le côté mi mbongo mi mutuka mi ndako mi carrière poids à l'eloisa ou bien ba place beta ou bien ba bisika beta ba salle ba stade ils amis mutu mo ka pesa na carrière poids à zalelo ditomba pesate ezaka ya pe ba abunda na vie ay binde visa na sunga pe bato na pe ja baninga pe chance ce qui a sunga biso que toi en travail voilà a signé mutu contrat donc bato ba finga fali pona yo yebisa bango nini parce que bato nyonso ba fali za maza mabe fali za faux pona yo mona fali ndenge ce qui fallait mabe ça peut témoignage fali ce qui fallait mabe baki c'est ça na baba Congo na poto na bamboka oki aussi baki sokomi fali to moni opé ce qui mutamabe a même 80 ah on a côté bato ba fali za na kisi ah merci bon pas que zo pe kisi ba font un peu fali po a même peu bato pe poto ce qui fallait mabe ba famille na biso bana vite pourquoi batika ba mabatate ata ba fufute ata politique to ya poto pourquoi pas te ce qu'il fallait passer biso chance toi en travail soit toi en travail to signer contrat avocat moka yakate que fali ne oza fali petit fallait signer contrat na pour mes potes ou bien mutu moka signer contrat na famille potes ezaka ka ya binde visa abi pas sa vie après ça va ninga pe chance njamba pese loko mokati na yepo na sunga bato siko mouvement et ya kapé nyonso te musu batika la siko musu batikali mais bino bozu ba visa et ça la bon mais bien ça passé to bota ma mkomote yoko bota ma 12 ngana c'est pela na bino na bien yoko ngati yoko bota excuse yoko bota ma na 12 ngana 13 oya bota mina 11 ou 9 mutamuta bota ma na chance na ato ele loté oya kwa peine 2025 oya na 2027 visa malem visa passion oya mona ki asiliki akosa vina oya passion azeli ba memae c'est ça parce que fala muta bizo mona ki mutu pa ko balukila na pelo ba mutu ama ki mutu pe ya muta intérêt a bilanga pona me poto pona sungai mais na mutu me ki am intérêt et c'est bagate ke ba ingratitude ba bim ay bagate c'est ça voilà, il faut comprendre si mais tu comprends que c'est pas bon été parce qu'il y a des gens qui ont tchaka tina continuer toujours la vie c'est comme ça. Petit Fali. Mais oui. Très courageux. Merci. Alors kulutu na yo bokechwa yambo. Moi na ba 100 kusu. Oso luka est déjà. Tu na luka été. Wana bena père na yo hein. Bon bien avec grand frère Yaya kulutu. Na luka été. Luka été pour ni. Bon, mutuna mutana vision na yo sala mamune. Vision na isa vision na ngati. Wa bena o sangela ka. Non, to boite. E ko ja pon sangela ka, e ko ja pe ya na yo. Vision na ya na yo na ya pe ya ne mote. Mutamutana vision na yo. Comportement ya na yo eza ne mona yo. Yo ba compara vie na yo ba bi eza neska via boketu nde boketu pa gagner vie. Bon déjà ka pone ba ba pona courage. Mais vision na isa vision na ngati. Vision na ngapesa vision na été, c'est ça. Ok. Ah voilà. Alors, Mikolo to le kaoyo na bato tindelanga ba voice moko ezobima ozoloba. Mais quand on expliquer biso qu'est-ce qui se passe réellement. Ba voice on za pona nini, bo weli nini entre bino na bino. To wele logo témoin na vie. To jala ka passer mon to sala. Delo na ko expliquer ba to vie privée na ngate, pas les vie privée na ngate. On est talinga kaka. La vie faut ça passer. Le fallait mission poto intérêt monté. Tu peux c'est un bon hôtel qui fallait pour pas nga petit fallait joie descendre là ou manga poto. Parce que azangi descendre là te azangi $1000 te azangi $5000 te. Et ça ka muté mo dans ba chaka te pas ma biso poto. Comprends? Toi tu es poto. Yo moi muta bo makoka muto joli anai. A musika te. Et ça, tout ça, c'est que ça, petit nanga, vie nanga, keba, faites attention. Vous tapez sur, vous aussi sur touche, wana. Et quoi, appelle moi aussi, on peut y aller, la place, sur touche. Et quoi, appelle moi sur l'inga na vie, on les laïe, qu'on les gâte, à tout sur touche na vie. Et à ça, n'est pas monté ma moto. Fallait un mission poto, ça te peut c'est un bon mot.
ça te peut servir comme là. Il m'a créé visa, il m'a créé bisika là, il m'a créé billet aller-retour. Tant que pêche billet aller-retour. Bonjour une qui ça. Mutamta créé vina it. Abota bala ba makosis, ba maka monikel. Chaque jour va zapper bon moteur. Oui, bah, nango bazangité. Mais chaque jour, ça va bon monter. Tant que tu es poté, tu as kébine bisika ou là. Tu as ça ignos. Alors, si on est va pêcher miss. Au comme je ma cosis. Au comme je ma manana ketchup. Au comme je famille na ya taille beaucoup. Ça la vie na yo. Parce qu'il y a l'action de va pêcher miss. Nga na nga Yoruba za bien nga to yebani. Ça fait longtemps. À 3 ans passés, tout le monde a yebi. Mais là, on a séparé parce qu'ils sont ingrats. Attends, vous avez besoin il y a 2 jours. Le baka a un pambola, a fumé la porte, la misana. On est allé sur le thé. Il y a un la ponae, n'a fumé la porte. Parce qu'il y a un qui a été sur vie. Il y a un travail. Il y a un qui a été sur visa qui est un visa petit fali ou bien il y a un visa. Il y a un travail. Il y a un muté maneza ofunga mana kota deba muté po asunga petit fali bia sunga muté njamba za bomo tamu tasali bomo eza da njambe parce que tout le monde a njamba likolo ba njambe ya sisa bato ba osunga biso so ngwe papa na mama njambe na ngami za fali parce que menga biso on a revagate on a ebagate pourquoi pas tena za reconnaissant ala biso pote puis apesi ba place mo ga lui ngete coupe voix eza place eza ki mindele kana mindele ko ba comportement la biso ba bena so ba Yoruba za comportement to za dans la Kinshasa ba ambiance kota bima ce qu'on a pote à bongote même si vous juste $500 vous j'ai $1000 un chiffre abed d'achat peut être $5000 ba c'est choué monsieur boss David Mangaya monsieur Simon Ikamba monsieur bokuta ba Jeff Bokungu mutuka bokuta na monsieur abed monsieur $2000 monsieur $1000 bokila ba rotana ba Pullman bolé bomeli lobi tozo lobi eza bongote ko ba vie na biso ya Kinshasa to komisa na poto est-ce que l'on oh na tiki mo si na zemi na boti na komi responsable famille était là na komi na foyer ko ba vie ya Kinshasa to komo na poto simba souté vio ke bu rendez-vous na ba butu ba ke rendez-vous na ako sanga ba biloko pesa elengi boboye na zoya rendez-vous na nga o mona via ya bo pesa nga lati singa toke na biwe eux invité vie ya Kinshasa to tika ote ko luka vie baba bula ki sote poto ko bonga kona ko santé vie nanga soki parce que fungo les amoko soki yo pesa nga fungo soki yo bima lelo obimi mais tobi que tobe tino arena te mais ba benga penga ba mona penga tobi te que ko beta arena fala pesi bi la chance tobi te ko beta arena tobo ma visibilité mais ba benga nga mo ilamba mo polo mo eloko na tiki famille ko yo rendez-vous no kemba rendez-vous nanga oye o kostinga te na place mo boye na so ba tu mo boye pona o kemba amiso ko za moi que je ba tu non rendez-vous nanga o pesa ba pesa lengi to ke ne petit nanga courage to zo to e pot non o vite ce qui o pesa nga fungola o pesa on a ici les bandeli so pesa te to bi makana onjela moko ou bien to ya kanjela mo so boy ko kanga isu na ndakote parce que ngana faisait na courage ne ko luka vie na Kinshasa na utaka mboka na luka visa mutu awa na poto kukanga bakanga kasi donc kanga na ndao yabi soki ba ukanga na poto bakanga mutu manga poto awtuna kibukange poni so na yibi na bomi na nvia wana mabe mais soki na mike mutabenga keto sola ndeni bakanga te yo ebi poto te petina nga ke ba wa yo peto tinoka lelo pourquoi yo ebi poto kasi parce que no tinoka lelo yo ebi poto ndenge nini ngape na bima bakanga ngane ba pe poto ango eba ni batambola te e compenser bandi tas ko amwe ke na chimbi ko pechama ba ama ba do abenganga a pechanga chimbi makamwe bandi ya moga ba achinga na ndako eba ine na banjana zaki na mbongi ya tema banjala parce que mamotu e presa pesa ke za mabona yi parce que presa ba kakila mamotu avec petit fali aza mona Yoruba makamuté za moto Yoruba parce que petit fali musuba maîtrise mususu aza ba maîtrise te Yoruba to kadango makamu presa sala ki pona yeba nini oya jusanga na yeba te kona na ko timba
comment moto atinga ba ino kanga na ndaku ba shawama ba pese lingobo o vini na ko benga priska o vini o te bébé o tinga na jemi tala pe foyer na yo ta pe vi na yo cela na papa na bien l'accès ba détail na bengi ba bena ba shama ba nini beza ndeni te yo za kuaje yo ko luka vi kokota ba distraction te bengi ba reche makuta ba yebi kokota distraction ba du 001 masaro na Suisse na benga ba te belé ba gigi c'est ça ba simo ikamba veza ndeni te sa vi na boy ba ko tele bela ine ay ko yana ine na mundele moko ya ndundu boye mundele moko ya ndundu ngasko na kangi po aza fungola ngasko na za pemina poti na tibilo kama makasi na poti wale zanda kwa ndaku ya sher na ngai ya feza RDC ba petit afali kwa fala pesa ya mbongo poto panda ana poto banga makelele te banga kimia bebe bakoka minde banga songi bakoka minde tanga yeba ine wana banu beta poti poti boy nene au fungole funga matenga azawana nabi okota lelo te okomi komona nga zoba na yo okota te okota l'esprit nabi okota lelo te okomona zobo kanga na ndako lokwa fazer omona kwa kizengi bokota te yo okota te bandi ko forcer porte lokwa ya zaidi na fungola ngada esko na zena bakiti na porte moyen maza force bet na fiwana bakoti yo papa lelo olala moso lelo te okopesa nga fungola ou bien opesa nga fungola yokutanga na ndako siko wana kome zuwa te papa bana mtoka nga na ndako osa eloko te bat ba benga ya zuwa te na kena zuwa wapi na dana mosi na Kisasa zuwa ni na osele faut pas suspecter ave nanga a grand frère nanga na respecter par respect oui quoi suspecter bilan te oche prière ba suspecter na choba mabe ya faina TVT faut que ba suspecter parce que tu as prié que ba suspecter bino faut que singulier non tu as singulier que ba suspecter ndebo comment la relation mobile toi la relation tu sommes tous les relations tous à même morale toi tu le kana TV tout le mambo fali ou bien tu as poto njila moko na yaki poto na baki parce que njamba ibaki na opandinga devai na e poto na ndena somi bienga moko na nga moko na ofuta ndako nga moko na courage nanga sa mutu mais grâce njela fali respect na fali soki na yebaki to aki contrat na eboy nena poto na ye to nga joka na te penga na me moral on les a vie privée na ye ta on a côté les melaite oko pesa nga fungola lelo oko bimate abali pe na oko pesa nga na bano oko pesa nga fungola e comprendre bali wana yo sakana nga yo oko pesa nga fungola yo komo manke fali yo komo manke nabi makambo etali fali te fala c'est le côté pour makambo etali fali pour pati fala c'est le côté to discuter na yo oko sa fali pona nini ngana to so labo yo cha fali pona yo komo manke fali komo sakana question yo to ko basa na yo te to bana yo tiko kanga na ndako na fazer note moi je suis responsable la tiki famille ke bananga to bani distraction bitumba lokwa le kanga na makasi anyachinga na moto na bani ko ganga siko bakoka mindele babani songiso bakulu na baza wa boyebo ba ko benga konda feza ba to chaka bakulu ne boye bitumbe ba tebo dawa te feza ko ya ba ine abani ko expliquer biso na pote sala ka boete to chiki déjà mi to bani ba comportement ka bo ngobite turo vraiment ici mais j'étais fungola bitumba isusu ba yo ko benga feza isu ine feza ba minere boye komi ko exagérer pour ba bima c'est pas bien feza ko ya bimbo bo be bisela place nanga na liaka boye c'est pas bien faut ka bobi tamtalo ka place yeda zaki da moto déjà abalo bima déjà zaki déjà moto déjà azaki bien na détermination quand on a ce place à té au benga nani air yeda zaki na ba petit na ye wesh police ayebi wesh police mutako joye azu balise na ye azu fungola feza mo ni fungola na yo mo boy feza wana pesa bi a petit fali okinde wapi na bite me wana place okinde te na ba vérité feza bi singa petit fali okinde wapi na ma mutu na zaki na ye aza alingela ba via Kisasa soto jumbongo photo la tomela lo bito jo ngati ki mwana ti foyer ngala ko ka viwa na ti
Pona lukambo na lukavina na changer pe vie na futa ndako na sa maman. Yamwe ba compenser ba ina ndako na yo bitumba. Parce que vie ya kisasa tukomisa ngwa c'est pas bien. Dans le long vous avez aussi comme hôtel. Tina mais fait OK square ou habiter mais na place où était so tikana la ton le bina habiter minde de basili ki boye ba possible ba oyo comme un problème. Obi makaka oza mwana mobali au débrouiller kaka. Na leka mi na kanisi ko ba kapela na kanisi ko ba vina nga butu. Na lemi ya taki na mutu ka bo. Toto chike boy eza bien te. Ba minga na mutuka na eko benga e wing kwa Toulouse. Parce que yo ba mutamanga kuna. Na eko benga yo bina luka petit fali, a petit na courage na eko benga wing. Alors be wa boy ben expliquer habiter ya ke pa na ngola la le bito luka solution. Nde feza na bisi me feza te so bochinga wa boy. Tu ebi makaboli kakati ba usanga mabembe shina ebite na valise bo c'est pas bien. So bochinga na njira bebe wing. So boche boje na nga it. Na so bo ebi place ba. Akio chinga na njira bebe nga it ne kepa e wing. E wing e luka nga petit na wa courage. Tu bandi featuring kana mutuana na wing. Tu bandi featuring na mutuana na liwana na le boye. Na sukole pe na bengi moshi na habiter c'est pas grave na bengi puisque habiter za mwana mobali c'est pas grave bunda mwamba la lila ate ata ba bengana ata mabeza bunda kaka mais ça faut ta faire de c'était ils avaient fait ça faut ta faire il faut ya biso mo ba compassion biso de et ça biso to bomana mais fanya lo binino makambo robina wala yesu mama falite na biso ba compassion ça falite to cha fa mbona poani pourquoi to cha fali fala ça de so pour c'est tout oya baby si on sa besoin na ça pour faire ça alors on s'appelle na yo na s'appelle na courage na yo et puis na s'appelle na détermination na yo en tout cas courage kende liboso merci et bonne chance to comme na suka okoyebisa bato ba olanda biso ni na to lobela vie bisi bon ba continuer toujours à partager les images ba continuer toujours à partager à s'abonner et puis à soutenir biso ça ba ngobolo ça peut biso pe bobolo. Voilà, c'est ça. La vie, c'est comme ça. La vie continue. Tout le monde est partager, liker, commenter, s'abonner. Il y a 26 français, on est ensemble. Voilà, c'est ça. Mais 26 français. Mais oui, il y a eu des hein? Et lorsqu'on a séparé pour 26, vas-y. Vas-y, je vois Kende. Kende, comment? Vas-y, bien. Vas-y, la bêtise, hein. Si on a 26 en français, la fin d'ici, vas-y. La fin d'ici, viens. La fin d'ici, s'il vous plaît, s'il te plaît. Calme-toi. Oh, calme-toi. Viens, attends, après, tu manges quoi? J'ai faim, je suis désolé, s'il vous plaît, messieurs, s'il te plaît, messieurs. Non, comme au côté on est sur le maman. Vous blaguez avec moi? Non, non, aussi. Vous avez un ballon. Je suis désolé. T'inquiète, mon ami. T'inquiète, messieurs. Après très courageux TV na sur la TV na TV sur la attention pour la télé attention pour la télé voilà en tout cas merci Bandeko Bolandi biso notre 0-0 Massaro na Suisse mon papa Babi vient en États-Unis. Voilà. Allez, merci. Je crois que vous avez un exemple à suivre. Banakini, Tolobara, Banakini. Mais il y a des Quinois sans esprit, il y a des Quinois au bas l'esprit. Banakini, mais en tout cas, vous avez un exemple à suivre. Monier, ce que vous avez bien vinaye, Achega Nzambi Liboso. C'est-à-dire, Nzambi dans d'autres temps, vous savez. Nzambi do yazo keneka na sia Nzambi mto batela ye pona buta kutana makambo ebele mwana batoza na ye na makanisi ona te okulu na o fazer te ye aye na tala âge na ye mais lelo yo deuxième fois ya poto mais yo mona ki nous vandaka o bouler nga no de mikili OK poto na minu to na mbanga. Merci petit Fali et merci na Bandeko Bolandi biso. J'arrête Baramoto aux États-Unis, j'arrête Baramoto boutique Empire Vendée. Venangai salon les jumeaux ferré Venabiso Kiki Kitenge Jeff Bokungu
Simon Ikamba, Petit Beto, Boss Idi à Maman Fanny, Boss Anthony, Fabimona Fati Beto, Boss Anthony. Voilà, c'est ça. La bateau tu balingangai, Boss Abedachou, Bassé Chou. Merci beaucoup d'avoir soutenu Nangai. Boss a toujours. Babi Ridi Okoto, Ridi Okoto, Okoto Ridi Ototombe, Toko Sokoto. Allez, merci, tout ça les bons. La suite au prochain numéro. Bye bye. Bye. Nyenge Nyengeton, Mwana Paris, Zertina de Zurich, Switzerland, Odoko Gianfranco Ferre, Oyo, la musique. Yves Vogel Décibel na DRTV, Benoît Kissimi, émission Tam Tam. Naikona salama, kasi na mekanzela ya mosala, nyonso mpo ya koluka lokasa ya la vie. Motema motoninga nde na mawa mama, nalatili bokwela ya bolingo na yo, nakotambola sai na motema te. Moi qui aime l'amour, moi qui aime danser, lelo na bina wabio na oyo yanga bolingo. Naikona salama, kasi na mekanzela ya mosala, nyonso mpo ya koluka lokasa ya la vie. Motema motoninga nde na mawa mama, nalatili bokwela ya bolingo na yo, nakotambola sai na motema te. Wetikosata moninga soki okosonga Sinago atika komila Limakulusu Madio na moyebi bolingo nalinga kobina lelo na bina wapio na moyanga bolingo naikona salama kasi na mekanzela ya mosala Tonton Dingi nyonso mpo ya koluka Papa Rosa de Paris motema motoninga nde na mawa mama, nalatili bokwela ya bolingo na yo, nakotambola sai na motema te. Sakoma Tuvanga Mwana Paris Ado Mbengani Mwana Paris Koloba Timbia Seleva Manu de Pasco Ndinga Alashi Vava na Londres Michi Kitoko Sefa Kate Wenze Efo Perso Kovako Ibra Mondo Junafa Makengele le maire de Genève Makonda da Silva Soumeo 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 Abidjana Libanais Mwana Paris Yagi Bicho Tchalma Oubakleye de Paris Freddy Ngoma Bertin Mosolo Mana Paris. Merci Tozo Koba Seko Koba Nakaja Nkoba Olivier Krakou, tous les grands bassistes Jack Jackson de Genève.